Sali bana maman balobi bambote na biso nyonso tozwi vraiment libaku ya kolanda chaîne na biso tolingaka mingi on est to kota rapona kozwa information to pe ba analyse concernant vraiment Belle-Vie TV o lelo yo balobi mwana ya sika abotami ezalaka sengo soki bozwi nouveau né na ndako na bino et ça la moi ba bien moko boye oyebeke tozalaki mibale siko toko misatu wow. En tout cas, félicitations à Maman Belle-Vie. Vraiment, balobi bon début de la semaine. Balobi déjà lundi. En tout cas, semaine qui toko na mabota na bino partout. Bozwami, semaine malamu, misala malamu, nyonso malamu. Vraiment, la souhaité ba bonne chose na ba famille na bino. Voilà, dekolanga balobi mwana sikabota mi. Alors, tozana makambebela ko loba awa lelo. En tout cas, tous les sur la chaîne, tous les solo, ils ont les cassires. L'internet, selon Bango, selon ba voisin, selon. En tout cas, tout le monde en passant parce que tout le monde solo tout les qui na biso, hein? Parce qu'ils ont ma cambo, biso to ko chango na mutu parce que Poutine a colonisé. Bolinga te tant bo vandi déjà bozo luka bo créer leur mot pour na mutu, c'est-à-dire mutuana a ochabino mal à l'aise. C'est-à-dire mutuana makambazo sala ezo déranger bino. Loko les autres déranger bino ezo chinda bino bo luka ba moyen nyonso. Boluka ko kwisa yi. Siko ya bongo pe esimbarate. Esimbarate parce que bino bo sangala. Mais il y a aussi le qu'on a tout ça, il y a quatre namutuna azo ça makamna bino salabe, no salabe, elle est celle. Mais bino bozo sangana. Pour la c'est l'homme boy, poto salaboy, poto kwaisaye, photo zong saboy, poto kenango boy. Et so pabino maquillage. Voilà famille bota. Avant de continuer les cas bomoni miniature nangande bomoni vraiment oh ils ont titre nanga va to continuer na nyonso wana bandeko. Tozo beteli solo ba précision sur notre nouvelle chaîne oh balobi et la troisième chaîne. Je voulais rectifier pour la bateau bazo ba deuxième chaîne ça T. Deuxième chaîne T mais troisième chaîne parce que tu auras déjà la Belle-Vie TV, tu auras déjà la Candy Star et puis l'autre tu auras la Bella TV ou Bella Télévision. Tu as un problème ya kokota Siriango, et là tu belé, un problème ya kokota Siriango. En tout cas, tu retires la bino website wana boye bandeni ya ko beta pour que okota directement nakati na yango. So pozo zwa yango te yebisa mama na ndej komelanga na WhatsApp na kotindelo link nango okota mbala moko mena moni déjà batebele ba s'abonner. Famille bota na vraiment ko révéler biso stock ende ko s'abonner massivement parce que so ko de la film na Belle-Vie TV okozwa film te okota la film te donc c'est-à-dire okorate bilengi oyo eza na kata film wana e na moto Léo déjà dans la deuxième partie et dans la batebele tisco première partie non bataille honte parce que bazo qu'elle est toujours na Belle-Vie TV. J'espère que tu as un message à maman Belle-Vie. Nazwi to rocha message à maman Belle-Vie parce que nga déjà na mona ki nazwa ki message en retard naza qui l'église par rapport à Nabiso. Alors, on a batebele déjà poster kango, publier kango. Moyen ngana qui est de kocha, Isaïe qui t'est un amona qui déjà chango déjà. Alors, on a côté so comme ni tisiko yozo qui message à maman Belle-Vie ça langa signe parce que message à maman Belle-Vie ezali ou bien na koki ka koche la bino bolanda moi message à maman Belle-Vie et puis tozo continuer l'isolo na biso o tozo betalelo. Nous tenons à vous dire un grand merci. Merci pour votre amour, pour votre soutien et surtout pour l'accueil que vous avez réservé à votre série Amour absolu. Votre fidélité nous motive énormément. Mais nous avons une petite annonce à vous faire. Pendant que Belle-Vie TV, votre chaîne mère, se prépare pour un grand projet, nous ne pouvions pas vous laisser sans contenu. Nous avons donc pensé à vous offrir un cadeau Bella TV. Cette nouvelle chaîne a été créée spécialement pour vous divertir et vous permettre de vous détendre en attendant le grand retour de Belle-Vie TV. Alors, n'attendez plus, abonnez-vous à votre chaîne Bella Télévision et restez avec nous pour la suite de cette belle aventure. Famille Bota aujourd'hui, Famille Bota demain, Famille Bota pour toujours. Merci. Chère famille Bota.
Voilà. Voilà toi qui message à maman Belle-Vie et c'est juste kalobi vike. Ya makambo azanongo parce qu'il a une charge. Maman Belle-Vie a une charge ya cinéma congolaise. A ça tellement la charge makasi bazi ba tikeli charge nyonso ya cinéma congolais. Mais likolo ngo ba ondimaka te. Tellement que charge za makasi ya cinéma congolais alors Belle-Vie TV est péminine parce que Belle-Vie TV ils ont préparé les pso makambo mususu ya makasi. Pendant que Belle-Vie TV ils ont préparé les pso makambo mususu ya makasi, ils ont singa fois pe mananu azona pause. Hein? Azona pause pour ton makambo wana minene o bazo préparer les biso famille libota. Makambo minene bazo préparer tango ekobande kokota na kata Belle-Vie TV. Alors pour le moment chaîne ezo singa epema. Donc soko luki film na kata Belle-Vie TV okozwa yango te. Donc il pose ba film ba film ezo kota pour le moment vraiment kene na Bellart TV. Balobi Bellart TV troisième chaîne na biso ya mama Belle-Vie candidat patron rolobaki oh non et la chaîne moko ya nani ya et la chaîne ya yemoko mama Belle-Vie candidat la patronne avait dur à Poutine de l'écriture hein maman Kioma maman il y a 5 millions de vies hein on a 13 jours donc vraiment rien à dire vraiment sur ça. Alors famille Libota tokota na kata Bellart TV ou bien komi Bellart TV quand ba komaka Bellart nde to monaka Bella hein okomi Bellart TV ou bien Bella télévision et kobima soke bimi ok au coach au téléfilm au s'abonner au commenter au cliquer la cloche il y a une notification pour qu'à chaque fois ba film les okota et hein aura été puis likolo na ngoto salini to partager les qui voilà to partager na ba familia nyonso oh non ba yebité en tout cas to partager na ba store na biso na ba page na ba statut na biso to partager Bella production pour que Bellart TV pour que tout le monde aille baquer na cause film awa parce que na ba te ben na qui ba pela ba te belé bazo comprendre te ba maman les total film te to comprendre te makambo za ndenga nini expliquer biso alors n'expliquer qui ba ngona ba téléphone na linga pena ko sala émission par rapport à tout le monde base au courant dans makambo o ezoleka. Donc voilà en tout cas to s'abonner kuna lelo to zo deuxième partie na biso na kati ya chaîne na biso ya Bellart TV film on a eza bilingue moko ozo edete et là qui to comment que je vous dis la famille et eza tellement wow. Donc okiko imaginer te alors kota kuna kende kota la film la so ya musuni balobi veut dire film ya musuni na kata Bella production. Voilà la famille en tout cas pour la chaîne j'espère que na suki wana to kochi sko na mozindo ya histoire na so on a libino lelo ya famille pendant que maman Belle-Vie azana makamba makasa zo sala pendant qu'azo préparer be événement na ye azo préparer ben événement na ye azo préparer ma camionne mususu o ya zana o peut-être mususu pe biso na bino to yebite o ka azo préparer na cadre ko sepelisa biso ba familia na ba familioise na ba o pe balingaka cinéma congolais o balandaka ye na ba film kitoko azo sala en tout cas azan makabebela azo préparer to yebi ke film ya honorable Christophe vont faut pe kota donc makambeze belé o izo sengeli fo ma Belle-Vie a sala to pas zo sala. Alors toyoki kuna batu orke bazola la pongité bazan wana kaka na vie ya déstabilisation oleba luka basa musala o to bengi ba film bokoma ya kitoko ba film mne talama ba film mne lobama ba lobela yango partout rien. Pendant que Belle-Vie ça ba film kitoko ezo talama ezo ba monique moi moi yo a succès ba stratégie so to luki pona moi yo tozo mona kaka azo dévier ba stratégie na biso azo keka na makam na ndenge na ye alors ba préférer créer l'homme ba créer sikoyo soit disant ba bête sa fara ba spectacle oyebi to na mona ki nende bazo poster na seki yaya o eza Belle-Vie TV o eza Poutine azana ba fan o baza réel Belle-Vie azana ba fan o baza réel soki tembe bomonika et troisième chaîne de fonga mi boke kokota bomona à lire au troisième chaîne ekenango. Donc pour vous dire que azana ba fan o baza réel et puis nini ba vie peso kota o mona ke batu bazo ko s'abonner au fur et à mesure bazo ko s'abonner batu pe bazo tala ba film ezo talama
parce que bino comme asombaka ba film asalaka boy biso tokena angla te qui va déstabiliser Belleville TV biso te biso tokena la tout droit but tozalaka te so tomoni ke te donc Belleville TV tokati on a succès nango mais to permis yango to est qu'on la 3e chaîne pour vous dire que ils Belleville la tête qui fonctionne mouton sala mouton colonisé bino donc boche mise à part botika ba concurrence na la con musala pe to sala musala pe ba film ezo salama boze incapable de sala film ebeta ba ville quoi Belleville boze incapable de sala ba film o ezakito ko édifier o ba ko sala bakosepela nango bakopartage yango ekotala maafrike mobima batala yango babeta pe liso nango boza incapable ya kosala so biloko na bino lo bowelaka ya oluka kosala na Belleville spectacle bosala les concurrence bosala fara yaya elote so bomoni ke bosala fara bosala muto obanga fara na bino azate to beta nango bien na Paris to beta nango kitoko so bokanza ke bino so bosali fara nde bino bo confirmer elote rien à dire. Quand on est bien, on va bien, nepe Belleville, bafana Belleville, on va bien. Donc côté qu'on a rien à dire. Côté bas spectacle, rien à dire. So bolingi, bobeta nango fara nde bolobi na JND to tche da ba date. Bino bo tcha ba date moko ya brusquement pam pour esala fara. On a dit ce qu'on vient pas. So bo sala ngona coulisses, bo te kaka ba bien coulisses, bo c'est long bo tche déjà date moko en coulisses. Mais échec. Vous comprenez? Les échecs. Mais ça, bon, il peut bossala. Et là, ça comment qui m'a t'aime ma belle na bino bozana ngo. Comment mutu bozana ya za mo t'aime ma belle. Actrice mo t'aime ma belle. Même comment bossa ba kabanya so bosala wana. Ya kuluka photo beta fara photo sala boy yo verso zolo ba deza bongo esini nane ko tika la mokili mondi mobimba e koza la matière e ko tika la matière ya linde bo kanisa oh kasi ezane so na binoti bino kasi boche fara nde biso to bangelango famille bote to bangelango jamais so bozaki na posa osali kamba en coulisses fait ka bosa on en coulisses tina suka mettons boye pour poser une émission ya eza sous l'impact te et ça, les sous l'impact, et ça, zéro. Vous comprenez? Et ça, tout ce qui est révélé est condamné. Donc, c'est-à-dire, et ça, les sous l'impact, mon Dieu, sur ça, tout le monde a battu sur banini, concert, banini, tchaka yango, et ça, sur bien, ils ont mon agneau, ils ont mon anaboye. Ya, c'est comme ce système, banini, coulisses, ça m'étonne. Et là, c'est niveau, besoin de la belle vie. Et là, c'est niveau Belleville, on a mal à l'aise. Et là, c'est niveau Belleville, azo lali sabino pongi te. Pour ce bonheur qu'on a la pongi, bonge bolo ba bongote, bonge bolo luka ba nini ya ba fara te. Bonge bolo luka ngote parce qu'il peut dénigrer dans 2027. Bobi 2027 pas ba kufa. 2027 non tu ba combien ngote. Est-ce que l'élection ko beta ba kunda? Est-ce que ko zala? Est-ce que ba ko koma? Bolo ba ki belé. Date ya siko bino ke ko tena 2020 bolo ba ki tellement ebelé. Ndé ko étonné nga soki lelo bo envier 2027 et ko étonné nga soki lelo bo envier 2027 mono nga lengi ya ko tcha date moko na Belgique bo beta fara naza vraiment étonné ko yoka makamba boye beaucoup mo ko beta fara na Belgique bo sala ya bo sala o pe bisoti oyo biso mto bank sa mninga zate Montako bangisa muninga zate. Bozomo la famille bota eteka ki ba bien na bango très bien. Ba teki ba bien na bango très bien les 8. Ba bien s'il y a les 9 jusqu'à présent tout quelqu'un a quelques bien. On senti que ba tu bazo teka. On senti que ba tu bazo teka, ils ont teka ma. Ils ont vraiment teka ma, ils ont teka ma na ndenge moko ya normal. Ils ont ndenge fraude te, ils ont ndenge mayu te, ils ont teki ba ka ba bien te. Bazo teka ba bien malé mbeti okomona sold out ebimi affiche sold out eko affiche wa bima ça m'étonne bino bobeta sold out sans soit disant bobeta sold out mais ligne ya billetterie wana batikala ko bimisa sold out te au moins place le kuta na bino za biso to linga ko ko makamna na bino te parce que to ebi ebele ya bino bo sala sold out te en réalité ce qui sold out est salami. Bokomona affiche nango
bokomona affiche ya sold out bomoni affiche nango yango wana ebimba akobimisa yango oyo esali sold out bino sold out na bino bosala ya soi disant bobeti na Kinshasa wana na Congo emonana te place moko te place ezalaki baaffiche ya sold out ebima tomona te elakisa niveau bozwa babiye bokaba bino bakati toyebi lisolo na te toyebi mais tellement totya makambo na bino ka te tokipaka te. Alors, bino so boluka bochaka makamna so kande pas tondé ko dévoiler bino. Bo sali plein en réalité bo sala sold out te. Donc bo so ba billet bo kabela ba tu ba billet, bo kabela tu ba billet pour que ba mona ba tondi. Mais en réalité, bo tondi ça ba tuté. Na loba na bino mutu na ko boya na ye azine bien ofele mutabo ya mutabo zata. Mutako boya zate. Bo kocha ba tumsuso ofele. Batu bakota kota place wana kaka po kaka batondi sa sale ebimake batondi sa ki sale mais en réalité bo sala sold out te ba jeune to ebi angoti bo sala sold out te bo sala sold out place ni obino bo sala sold out o ba fiche na ngela kisama parce que mutu so te ka ba bien na ye place billetterie wana tomba te kaka so ki sold out et puis sala bi okomona ba ko poster yango et ça peut meilleure façon na bango ya ko sala promotion na bango ba postaka yango mais abino ba posta ngo bisika nini boye bisanga ya bino bisika nini ba posta place obino bo sala sold out bino boska ko sala sold out mais makelele belé totondi ça on te fait pas tokipaka bino te tokipa bino te po to mona ke bela na niveau na bino te bino fo boluka ka bo sala makam lokola ye bo kopiaka ye bo luka neti bo leke mais en réalité bo leka belle vite pour belle va sala makam na en ordre à ça ma comme na logique vous comprendre donc vous êtes l'autre côté vous êtes l'autre côté de vous wana bon c'est notre channel 25 boyo kala makamba zolo boyo kande ba komi pe wana ke fara na bino et ils ont blessé l'autre côté ni chaud ni froid bon mais kaka ko sala on bino bon mona résultat oh pe bisoti oh famille bota bon mona pena résultat qui toko na fara obo luka obo se luka malonga te ba film etala mate ba film kitoko te ba pata punya mais bo luka ba ko comparer na muto to sa makamba minene zo mona na société bino ba lo te bino pour comprendre quand aussi la annoncer pouvoir la poser question bokanga bata ba matière déjà parce que beaucoup de matière beaucoup ça la et ça peut-être une année c'est-à-dire voilà la pour la parce que avoir annoncer date sur la place à remettre dans une matière il y a donc des babarabile ya mukolo na mukolo mais ce qu'on a tout là parce que va comprendre quand aussi la annoncer pouvoir la poser question bokanga pena partir question nga o sur le singaï que Flavia Koutara di solo wana c'est que c'est la kala exacté pour non on a aucune date où Ezali fait créer en spontanéité non toutes les dates sont là donc date on existera déjà vous avez problème de date Ezala nango déjà voilà bana mama wana boyoki ndenge collaborateur soi-disant collaborateur mukala nyonso il faut to pesi ba kombo nyonso bon ba okatelo ko eloko ba ça do ba tout ba vandara ba vandi ba ndiko raisonner des abe moi so loko asali be photo sala boye yaya na mokidi ba tuno so bazara pour le sela muninga likopa ko sela muninga complet yaya esimba kati esimba kati complet za ma bena vie nzamba lingara te ba to ba sela muninga complet ba vandara ba bi ya sali boye tout le monde faut bête kaka eloko poto suki se penda poto sane penda boyaya eloko bon na vie simba kate boko luka nyonso bo sala pona belle vie zéro au même makanisho bozana ngwana o bolo bake mokile kolo baba ko matière ya ne mobimba matière na mokile bolinge zwa pona sila e balukela bino to zapeka awa biso peto salika analyse to lobby Vincent toko tuna naka aka na internet awa toko tuna naka toke musika te kaka awa na matière bino bo luka bo sala e sala inane po mokile lobela sila po asali lo mo bo fara moko boye abeti si mokiso ndeni yaya toza kaka internet o mutoki mazate mutoki mate biso toza kaka mbunzu na mbunzu first to taninga ezokende to tala sikonde mama we kosuka aboko ke loko te bo sale loko te
bosala quelque chose bokeke eloko te bozaka jaloux na moninga moninga azosala mosala ezomona na po bondima moninga boni kondima te succès eza na temps nango sala succès accompagnant na mosala na travail kosala ka succès to tosala succès mais mosala eloko malonga eza te en réalité au fond de oyebi ke naosala eloko te mpo nga na travail fo naza bacollaborateur file moto aotravaille bokosala mosala bolingaka bocompare na bino bokotieka aram wana bino je suis désolé en tout cas famille libota tokende kosabone tokota na chaîne na sika babi nouvelle chaîne eye na moto Bela TV eye na moto akosakana te ezolongola bato nyonso ezosalisa bato baconfusion ezosalisa bato baréunion makambo ebele tochesko concurrence bobaki chaîne ti tosala ba deuxième chaîne biso siko troisième chaîne ke totasikoni mambo ezokende bisous bye kuna botielanga ba